Yaya Bokili oyo zalaka très compliqué. El moko ko la sozi ya mutu zalaka ngambu ya kosakala te. Jeune garçon oyo na kombo ya Williams na États-Unis d'Amérique yeba condamné à mort bauti ko bomaye na États-Unis pona crime oyo akometa te. Kaka pona nini akokala mutu oyo akokala na mutu oyo asalaka bon crime bakangaka depuis 1989 ba ko bomaye kaka na semaine passée awa ipesi pasi ya kosakala te to kozonga le solo ya Williams awa na émission ya lelo. Tosalaka attention na mboka engumba Kinshasa particulièrement généralement na République démocratique du Congo ya bakuluna ya ba policier ba komi nzokande ndenge patrouille salamaka okomona ba policier busu ba vrai policier mais deux policiers ba ko tambolaka na bakuluna ba bimelio la carte d'identité pesa pièce na machette pesi pasi bandeko oyo baleli gaba onyo surtout wana botika bangonte bakuluna babundana ba mama na bana bazo piller biso ba biloko ndako tout ezate kokota ko violer mona mwasa bato na zemba violer 1000 personnes. Toke de bongo na lufu epai wapi joli coup de filet pour na mokonzi ya pulusu ya lufu kuna epai wapi bakangi ba faux policier ba faux agent ya DGRK o ba ko sala ba tracasserie na ko sengara ba tu ba taxe inutile ba ko ina bango kitoko kokamwa ezali ke ayaki ko constater quelques irrégularités na yango ayaki kokanga faux agent ya DGRKC oyo azalaki na document ya lukuta, c'est-à-dire azalaki ata na carte de service te ni ordre de mission. Ndenge tolobaka ya tabola na mokili omona makambu ya 6 me baluka 9 4 me baluka kiti ya tokende bongo na mboka Liban ye komona ye Hassan Adi abala mwasi ya congolaise atana bana oyo abota na congolaise wana ye pe akoma congolais ipare baza sikabwe na Liban ya boye bi mikolo ndenge guerre eli kotoka entre Liban na Israël ba bombe eliko betama aleli ba aliko souffrir na Liban ye libanais mais aliko souffrir na Liban na mwasi na ya congolaise na bana ye azaliko senga na tata mokonzi Fachi Beton azongisa ye na Kinshasa po do ye pena pona Congo lokola mboka na ye ya liboso ya mibale teme ya liboso bazonga po kuna na Liban pasi eleli eleki mundibu aleli urgence. S'il te plaît, Bandeko Nabiso, vous partagez vidéo et comment et pas mon cousin Nabiso. Notre président, Papa Fachi Tshisekedi, na première dame, notre mère, Maman Denise Nyakero, s'il te plaît, mère, s'il te plaît, Papa Nabiso, vous salez Sabiso, Tobi Manamboka Oyo, les vents et comme danger, place à Olala Ezate, à Bilok à Olia Ezate, donc. Eza passé papa na ngai pardon boso nga biso tubi ma awa donc ngai ok daza na posa pembe mais nga za mwana mboka kana sala ki 22 ans na Congo moi c'est na za congolaise mwana nga za congolaise bango bazana papa swol ya mboka pardon biso awa même ba congolais tuza ebele awa ba ambassade nyonso awa ba bemisi bato na bango etikali kaka biso awa tu basalisa biso tubi ma awa. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga
na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana. Mbote bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokoye masolo yaya benga bandeko bakota oza na États-Unis d'Amérique, oza na Europe, oza na Asie, oza na Océanie, na Afrique, partout yebisa bandeko papa Fiston asi abandi. Toyebi yango bobo mesano yambo soki okoti eloko ya liboso yo otie j'aime ou aimer vidéo soki ozali abonné merci. Soki ozali abonné te yeba bongo na kosabonné toyebi yango tolobaki tozona opération 40 000 abonnés yaya avant les 15 oyo il faut to kokabongo 40 000 membres. Alors, pour la 40 000 membres, pour ne pas dire 40 000 abonnés, et c'est que yo mutota langai, yo ça déjà membre, vous l'avez déjà abonné. Kabola yango na 2-3 personnes. Bois que langa na Imo, na Viber, na Facebook, na Instagram, partout na TikTok, benga bandeko. Yebso yango papa Fiston assis abandi déjà. Et puis tout na papa la pembe papa. Tout à la canal radio Lokoye à papa Fiston. Est-ce que yo s'abonna déjà? Maman, on s'abonna? Yaya moi si. On s'abonna déjà collègue de service, on s'abonna, to s'abonner ko. Tant que vous abonnez, communauté oyo mata ezo pesa biso courage ya koyela kabino ba histoire ya vie oyo ezo kosunga biso boye bayango chaque fois awa na radio Lokoye to beta kama solo pona ko nuire batute pona ko bebisaka comportement topé réputation ya ba famille ya batute mais plutôt pona ko sunga esika de kwa kwei yo o kweyate est-ce komi voilà. Yambo tobeta disolo ya William mwana mobali oyo babomi condamné à mort depuis 1989 bauti komika aka na mois de septembre awa batu baskobi ba pétition ba yena tribunal partout ko boma été attaque tu bandeko ya garçon oyo aboma ki wana entre parenthèses babino mutu oyo aboma ki ndeko na biso ezali yete basali ba test ADN makila elakisi ezali mutu wana te mais juge alobikaka baboma babomi aute ko kufa yaya oyo koloka libabe to konenge nini est-ce que koko kala mutu ko la sozi ya mutu ezali lisumu tala ndenge mutu akufa bazali kutu mapasa te bayeba nite mais babomi na crime oyo ayebite asalite epesi epasi yango to ko yango na suka kasi to banda na information oyo ya visite officielle ya mokonzi ya République démocratique du Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi epai wapi akenda ki bongo na mboka Hongrie na visite officielle tala ndenge lekaki na impact na idéologie akenda yi kosala nini kuza na Hongrie landa. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État.
C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par Laszlo Kövér, président de l'organe législatif hongrois. Une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du 3e plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Yaya kombo na ye Hassan Adi. Hassan Adi azali libanais abala bongo congolaise babota bana ba meti ba mechola mindele bakota na famille bango ndenge ba congolaise ba lingaka kasi bakenda ki bongo na mboka Liban bamoni difficulté eleki ya kosakana te yaya to konali bango te bali kosenga mokonzi ya mboka soki akoki kosunga bango abito sa ba congolais moi stanga congolais bala nga ba congolais to songa na mboka Congo yaya okondane te oui okobenga ye mundibu mais ye mutalobaka te abota na libanais azalaka na ye na Congo na yebiti na Liban bakena ye kosala nini akei kuna moto epeli encore mikolo ba bombe le garabu entre Israël na ba Liban na ba pays tout donc ba bomba kosakata souffrance ata ya kolia ezangi ya au moins makambo yango na baka passeport oyo baka carte pour citoyen batika makambo wana basala net na Afrique to ça na carte d'identité moko passeport moko Europe également ndengwala muto asala libre ya kovanda isika alingi kovanda tala siko libanais oyo azokolela yame ça na Congo ndemboka na ye aosenga mokonzi ya mboka personnellement s'impliquer pour na bazong sa ekuna na Congo démocratique na libota na epo Liban pasi eleki. Est-ce que bakoyoka bosunga ndeko oyo azonga tala ko est-ce que mundibu akraki ya comme le ko la ko commercialisation pasi botana ye. Urgence. S'il te plaît, Bandeko Nabiso, vous partagez vidéo et comment et pas mon cousin Nabiso. Notre président, Papa Fachi Tshisekedi, na première dame, notre mère, Maman Denise Nyekero, s'il te plaît, mère, s'il te plaît, Papa Nabiso, Bosali Sabiso, Tubi Manamboka Oyo, les vents est comme danger. Place à Olala, Ezate, Abilok Yaolia, Ezate, donc. Eza passé papa na ngai pardon boso na biso tubi ma awa donc ngai ok naza na posa pembe mais nga za mwana mboka ngana sala ki 22 ans na Congo moi c'est nga za congolaise mwana nga za congolaise bango bazana pa passeport ya mboka pardon biso awa même ba congolais toza ebele awa ba ambassade nyonso awa ba bemisi bato na bango etikali kaka biso awa tu basalisa biso tubi ma awa place à sécuriser où les bons lilo exaté mon cousin pardon s'il te plaît notre père pardon père Nabiso salisa biso tobima tulunga na mboka oyo pardon Maman Denise na tout fukama pardon ma pardon bimisa biso ba congolais awa toza ebele awa bana na baba mukolo awa bandeko na ngai oyo akufaki oyo akimi
oyo azobatela bana na ye nga nazobelela bato ebele awa bazoreagir nga te. Donc awa oyo azokoka azokima na mwasi na ye to na bana na ye. Le bon ekufi, le bon ekufi, le bon ekufi. État na biso aza na moyen te, toza na président te, toza na gouvernement te, toza na parlement te. Donc vraiment tokomi na nouvelle mabe, s'il te plaît mokonzi na biso, s'il te plaît na kombo ya Nzambe nazosenga yo. Salisa biso mokonzi, pardon. Maman loba. Papa, maman Denise, s'il vous plaît. Maman Denise. Maman Denise, papa Fachi. Papa Fachi, maman Jemoluba. Fila kokulusa, papa Fachi. Fila kokulusa. Totini dukenga jabuni. Dukenga jabuni. Imandi mwana Kongo. Fila kokulusa, s'il te plaît, papa, maman Denise, wani, memachi, nimanya, Kiswahili to. Mema Jemoluba, Tatwani, Jemoluba Mbujimai. Fila kokulusa. Mulumiani, Kenono, Nesuto. Merci, Abuni, merci. Tolongwa mbala moko na Liban to kende sika boye na lufu na frontière ya Angola na République démocratique du Congo et pa wapi joli coup de filet musala kitoko mokonzi ya pulusu akangi ba faux agent ya DGRK et pa yapi na wenze ya lufu bazoko futisaka ba taxi ya lokuta ya fraude akangi bango. Merci na musala oyo police nationale congolaise ali kosala bolanda. Asalaki musala na ye kitoko tango premier ministre ayaki na Congo Central. Kasi na kozonga na ye, commissaire provincial ya la police ya Congo Central général Kantu Bakulu asalaki visite improvisée awa na la police oyo ezwami na frontière ya lufu. Bosimba pe bokangake tango akomaki awa na poste ya marché international ya lufu bayambaki ye kitoko epa ya commandant section ya lufu avec un pacte na idéologie. Basololaki kitoko na likambo etali service ya la police ya Congo Central awa na lufu. Kasi akokamwa ezali ke ayaki ko constate quelques irrégularités na yango ayaki kokanga faux agent ya DGRKC oyo azalaki na document ya lukuta, c'est-à-dire azalaki ata na carte de service te ni ordre de mission. Bosimba pe bokanga ke ayaki ko découvrir ba service misusu oyo esi esalemi awa na lufu pona kotiaka kambutu epa ya population oyo bazobenga maître volontaire. Ayaki kokutana nanu na chef ya bureau esika nini ayaki kosola na ye kitoko pe ayaki ko découvrir que ezali na ba policier mususu oyo bazosala musala na bango kitoko te pe bango pe bachamaki maboko. Après wana commissaire provincial ya la police ya Congo Central akitaki awa na DGRKC pona kaka kosakerir na situation nyonso oyo ezosalema na lufu parce que ba agent fictif ya la police baza ebele. Awa na kati na butu awa bakimeli kimingi yona to wasenir ba commandant oyo baza na lolenge ya moko sala te bayina mukana moko te ba konzi bayebi yango te biso yebi yango te tolongoli bango ba policier oyo baumeli awa oyo baliko ya patrouille baliko ya bagarde te tobeni ba matoi tolongoli bango. En tout cas, ezalakande boye, le commissaire provincial ya Congo Central, le général Kantu Bakulu, musala kitoko. Tolongwa na lufu toya bongo na mboka engumba Kinshasa ya pa wapi yaya ba policier ba komi ba kuluna yaya yomu totambola kana butu salaka attention na komi tuna est-ce que soki policier a télémission nandela il faut télémater à la habité wana ba konja police il faut ba leka ba expliquer biso mais par mesure de prudence yaya soko moni policier
mibale pamba baotambola makolo na molongo ya ba civil wana groupe ya bakuluna ya soki police témission bazali na mituka c'est bon kasome makolo sala na lombango okene bongo na conteneur na souciate moko pembeni wana okima otala soki ya solo batu wana bazali ba policier daya ba tie maboko epa ya deux policiers kuluna deux policiers oyo batambola ka bongo na bakuluna deux policiers baotambola wana oyo tu molongo wana bakuluna so bakuto na nzela ya lakisa ba pièce lakisa carte de lecteur soko lakisi boye aller o hésiter kuluna ya bimbisi lichette ya oh donc kuluna oya témoignaka awa na radio ko télévision lobaka ya solo yango komona kuluna oya sa grand maître balingi ba ko kangaye ba ye ba moni ete nzoka ba policier ba sinaka ba kuluna kima lelo bakokwea no bakokwea na yo pasi ya kosakala te donc ndenge ba kuluna ba yibaka wana bakabonaka deja oyo mbongo bakendaka pe kopesa bakonzi mususu ya pulusu epesi pasi ya kosakala te bandeko na Kinshasa tambulaka na ekenge landa image oyo gaba oyo nyonso tu wana botika bango te bakuluna babundana bamama na bana bazopiye biso babiloko ya ndako tu eza te kokota koviole mwana mwasi bato wana na zembe baviole 8 personnes bazoviole donc baoyo nyonso tu babundaka olandaka général na bango tipo ye wana alati numéro 23 oyo alati numéro 23 wana mwana mokie wana papa moto mabende ye wana mwana mokie ayebi mingi ya kaluka mpona mwana omoni wana na kaluka ye pena yaka na butu na bango basala kofi ye aza wana oyo wana alati 23 omona mwana mokie wana abebisaka kote makasi na butu akoma mokolo Joel nani? Como não é cena? Como não é cena? Cena não, não é cena. É? Não é cena, não é caminho, não é cena. Bicho, bicho de colo. Na kati le ponto zolia na baliki na oyo. Tomoni basoda, soto zeba tumabeto kima pwani. Soto zeba tumabe. Population vote comme les Te, wana ba confondre. Biso na kati le pont, ba tuna ba élément o bakangi biso. Tomoni bonde basoda to kima pwani. Na ta bakangi na. To zeba na baliki na oyo na ba. Bino wapi la sanga bino. Do bino. Ah, bino bazaki ne balani. Ba wa bango. Baliki na bango. Bino. Oyo ba pointer le bi ba le bi. Na yo. Oyo. Isso na kati le pont. Bomba iba lisi ngaya na bango. Pe bale mi desinganda mbingo ndezi. Bale mi desinganda mbubu iswape. Mukunzi. Vous confondez bilongo, papa toi bon bango. Non, c'est la côte. Non, c'est la côte. Non, c'est la côte. Quand les gens sont service, quand les gens sont service, quand les gens sont comme les gens sont moi ma chère qui dit à Keboy. Moi ma chère ngamba Keboy. Quand tu es na poste na pas le colo. Comment la benga na boko ya. Na bien tu ngamba la poste na wende. Ngana za IPH. Ngana ngone boko. Na ibulaje tsuto. Ilumba kulaje tulukumeshandi. Wine boss baje kushiba chilumba. Boss kwa mataso sababu. Wajikata mtu mokote. Chilumba waje. Chilumba naye. Oh, chilumba waje. Chiri waje. Oh, mwana nagaye. Mwana nagaye tikinga nafasi. nga na chauffeur lobi nazonga ndako ba 23h namoni bagene batemi na kwe aveni na biso wana aveni citoyen tozala mayunga donc eza deux aveni kaka aveni oyo elandi citoyen komi na selembao na quartier Monantoni donc toza insécurité ya bana kaluka. C'est-à-dire na butu na presque la police tambolaka pona kokanga batu mabe rien le contraire ne bango batamana ba police na bango mibale kaka mais oyo tetika li civil bakuluna saki na mukongo na lichette donc so bakuta nga balanda nga na risque na kuta pa voisin benga bakata nga kuti chance ka nena se popula na kote pa voisin na soki na bikaki na se sofaki ka butu nga lobby batamboli ko banda 0 4 si babo machine donc chaque jour on va ça patrouille bakuluna na des policiers donc so baye policier beti passer boum même nous meati wa ba buka ne ba buka bon fungoli bino ba bango parce que bon ma dege la moi c'est beti di bana moi bima ezati wa ba ça saigne
C'est la police peut-être des policiers moto moko o bango bayena bango. Donc babuki à l'aise parce que blo anda bakena ngo babuki apporte bongo te tina ba venir ensemble babuki buki ba porte ba ndako. Ba jibi lo anda bakena ngo kaluka. Donc osonga na bango kutena mukolo ndako mwana moto abula kanya na moto na ye. Akoti moto na society ko he na yende akutena bango. Babomi ba beti machete akufi 6 place. Esika bilimu ya maye fani Cheri bano batikali 4 bano fele bano Cheri toza bato manduki tokosala mbwata sa manduki Kesi ya mboka Bilimu Cheri soki temple nanga ekotaka banduki na banganga te Je suis féticheur. Chéri makila na yo. Na ole bulango. Les sangs qui crient pembeni de mai. Mai lobo kwenda ka rivière munene te. Bisika ba milimu etambolaka. Ka on demande. Ka on dit demander ce n'est pas convoqué. Demander, ce n'est pas convoqué. Milimu. Tolongo ala mboka engumba Kinshasa to kende bongo na Inde pa wapi wa comprendre te ba indien certains indiens bazali ko bwaka ba bikeko ya Bouddha ya cérémonie na bango ya bouddhisme na mai balobi nini est-ce que bwaka wana moi je comprends pas compris ba comprendre que christianisme ezali religion ya liboso to ndenge nini poto yebi yango bango biso ya vidéo christianisme et développer pays ata mon côté batu na zikuna balingaka mingi bouddhisme est-ce que ba créer propre religion na bango to ezali cérémonie oyo bazali kosala na hebité pona nini bazwa ba statue ya Bouddha ba statue oyo ya culture na bango ya religion na bango babanda kobwaka bongo na mai et peut singa mutu ko soit comprendre vidéo oyo te yo peut otali yango oko comprendre de quoi il s'agit ngala comprendre yango te mais marobeli ko bakuna ils ont compris que Jésus est Seigneur. Est-ce que il faudra kosambela kaka na christianisme pona ozwa libiki wala biso ba chrétien to yebiki christianisme ezali la seule religion oyo et ko mabiso na lola. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tala ku tseki, tala ku mamba. Tala vidéo. Babwaki nzambe ya bichangi bato boyebite na Inde basambela ka babikeko depuis lobi tozomona partout na Inde bazo bwaka banzambe na bango wana nzamba nini ya séduction bato bokina kokanga mibali na Inde kope kufi bazo bwaka banzambe ya bichangi nyoso na mai tozoyebate. Est-ce que conscience eye boyebi que bango baza ba bouddhiste mingi basambela ka ba statue boyebi que idolâtrie biso na ba chrétien c'est interdit bango basambela ka ba nyoka basambela ka ba seigneur Shiva bana banzambe ya séduction basambela ka ba éléphant mais population bozomona bazobwaka banzambe wana na ebale biso to sepeli biso bato apese lengi mokolo ba maman chancelière ozu ba image wana wapi na bisa binonga na propriétaire de tous les dossiers na nenga satellite na nenga pese lengi na kenaki déjà nazi ape ba bwaki banzambe ya bichangi yango o banzambe ya séduction a banzambe ya domination ko leka lisusu te akena kati ya mai boko nozoye kuna bozomona o nje nzamba nini o penza ya milimo ya séduction o nzamba séduction onzama ko kanga mibali o ya pese lengi ya pedengendu babwaki na kati ya mai ezoleka na Inde donc partout tozomona ba image o ezo tu sais pas biso to sepeli ba mususu baza scandaliser pour chaque indien azalaka na mo statue nene ya kati ya ndaku so bokochi na babuchika ba indien biloko boezanga ate bichenge boye parfois ba ko pese biscuit yozomona ekeko ko pese ya biscuit wana ba sacrifice biso ba to chimba ba vertu to yebi makambo wana kokota na buchika njelo ba mais ekeko azo pese bilia azo tia parfois ba fleur yo mona ka ekeko ndorande ekeko wana mute batela ka boutique biso ba vertu to yebi donc na Inde ba komo boka bikeko to kumisi nzambe parce que temps de la fin pe ba mususu pe faut ba se repentir ba yeba Jésus Christ le cola sauveur pe mo bikisi na bango o yebi changi wakei en passant ba mboni nazo mona teno eza bien te maman chancelière mikolo azana azikuna ba chinois ba leki biso na choko winga mna lobi yango ba asiatique ba leki biso na choko ba américain ba leki biso na choko nazo la sabino 3 mafuta o eza koto ya bato choko o ba komi golden glow eza
lait ya Thaïlandais. Yo lingo koma na choko makasi. Choko propre ya batu ba lava son kento, somba lait wana pa maman chancelière eza 20 000. Bon retour na maman chancelière yo pakolaka nini? Nga la pakolaka Magic 55 photo bozo mona wana eza vitamine C na curcuma. Eza pe 20 000 francs CFA na Kinshasa ba ko convertir. Bato bochika choko na défaut boza la thé marron bo utiliser Vaseline. Bon le bananga maman chancelière numéro 1 eza wapi boko chika la biographie boko mona numéro 1 maman chancelière ya likolo ya Brazzaville et ya Kinshasa. Naïb Sarabino mafuta nzoto bachara ne longité ba crème de visage pe eza. Merci Eza journaliste de venir attendre de la fin journaliste de Chers amis congolais, bonjour. Naouti kozo information Monsousou na pokwa lelo concernant Israël Mutombo sur l'affaire Marion Toumba et son arrestation. Son humiliation a été méditée par Israël Mutombo et pasteur Walesa pour la rotalisa ke azali mukie. Et bato nyonso batournaki autour ya Israël pour na ko soutirer mbongo. Ba enregistra ki Israël Mutombo ndenge azalaki koloba ke Maria zelo komoko mukie na ina mobali na ye ako humilier bango akolakisa bango ke ya azali yango a précipita ki voyage na ye pour que na sima bakanga Maria ndebo mona ki bazalaki ko pendre ba convocation contre Marion Toumba. Botanga ensemble nanga oyo ezali petite sœur ou nièce, il y a Félix et Tshisekedi, a commis en affirmant à ses proches que Marion Toumba ne pèse pas et qu'il a obtenu son arrestation avec 5 têtes de franklin seulement, c'est-à-dire $500, 5 billets à 500, il y a 5 billets. Nazui arrestation en Maria Obomoni, spectacle Onyoso Bomoni wana, écoutez $500. Comme le témoignage dans l'enregistrement mis à la disposition du procureur général, Israël Mutombo risque d'être arrêté et condamné pour 5 ans de prison ferme. Est-ce que Bolandinga? Israël Mutombo a beti li solo na baninga na ye, ba proche na ye, na bato a collaboré na bango, ke a uti kokangisa Maria akangisi na nko alinga ki ala kiseke azo pesete na Congo et à obtenir arrestation ya Maria Toumba na humiliation ba spectacle nyonso eleki avec seulement 500 euros. Pardon, qu'est-ce que je rencontre? À seulement $500, 5 billets à franklin ndazui arrestation ya Maria. Bande kolanga bomoni soko yebi oyoza na oyo salaka kobanga rate yango na baki na batu nyonso bo soutenir Maya azonga Congo à répondre à la justice et à continuer chemin na ye. Oui, mutu nyonso salaka erreur mais ko préméditer arrestation na o humiliation azui, non, ça c'est grave. Envoyez cette vidéo à monsieur Israël Mutombo. Israël Mutombo avec cette humiliation ya kotombo la Maria robe filmer na se à makolo, vous avez une autre plainte. Oyo, famille à Marion Toumba ko déposer na Marion Toumba et agression au sein na mobile na ye. Hello guys, namoni maître Vengale. La personne qui vous donne les informations nettes sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Comme ça on va voir, il va nous répondre qu'est-ce qui se passe. On est au palais de la justice. Maître Vengale, c'est bien vous? Oui. Bonjour maître, comment vous allez? Je vais bien. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Hein? Okay. Je vous ai vu en toge. En tout cas, j'ai besoin d'une confirmation. Vous pouvez nous confirmer c'est réellement le monsieur Israël Mutombo qui a porté plainte contre Madame Marion Toumba. En gros, vous allez m'excuser pour cette question. Hein? Bon, comment vous éviter mon pied parce que nous comprendre nous allons parler de n'importe quoi. Nous sommes en train juste de relayer l'information. Ok. Mais bateau a la capacité aux informations. Bon, je ne suis pas d'abord avocat de Madame Maria. Ok. Je venais de voir ces avocats, ce sont des amis que je connais. Vous êtes des confrères? Oui, que je connais depuis longtemps.
J'ai essayé d'entrer au fond du dossier. J'ai palpé de ce niveau du parquet. Le plaignant n'est pas M. Israël Mokoma. Ok. Mais aussi le plaignant n'est pas le pasteur Walesa, mon pasteur Walesa. Ok. Il n'est pas aussi le plaignant. Je pense que Maria a été arrêtée conformément à l'article 360 de l'ordonnance loi du 13 mars 2023. Ok. Il y a code numérique. Ok. Sur la dépravation de mœurs. Ok. Donc c'est un peu ça. C'est ça la plus grande information. Ok, merci Maître Bengal. Merci pour la gentillesse. Mais pour la bande de Bisso, tout ça, la Moussa Nabisso. Ok. Moussa Nabisso. Vous avez besoin d'être informés. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous donner des informations en temps réel. Sur TikTok, vous avez écrit quel nom? Mon nom c'est Maître Hervé Ngali. D'accord. Réflexion d'un chercheur. disponible, la bouche disponible. Robi bouquet na epese bouquet na ye. Abina simba. Abina simbele. Robi disponible. Chez MM Style. Lobby promotion à Liboma, lobby promotion à Liboma au 7h30. Promotion à Liboma lobby 7h30. Il y a une boutique combien? Au kitchen combien? Il y a une boutique combien? Au robe provisoire. Provisoire. Yaya Yamboto tikela yo vidéo otala ndenge ndeko mobali oya ko expliquer ce qui est arrivé dans ndeko Williams toloba mois de 3 makambo yaya na tuna ki yango le bandeli awa est-ce que kozala sozi ya mutu ezali mabe papa Fiston sozi la gisi nini sozi la gisi kokoka na mutu to yebike ba parce que baba passa ba sozi to ba mutu moko on ne sait pas. Yaya totala yango na ba film totala makambo ebele to yebiki surtout esala makaminge pa ya mama pasa ebele bazwa likama likolo ya mapasa lipasa na ye okomona jeune fille azu likama pona akokana na ndeko na lipasa bakanisi lokola ye mabe koti ba garçon pe lokola to mona yango basala ba film ebele kasi ka ndeko Williams o esala mbongo na États-Unis d'Amérique ya epesi bato mutu koswa il y avait un jeune homme oyo asala ki crime ko akotela ki so batna ndako aboma mutu. Alors, police et Lukakaye, depuis 1989, il paraît à Lukakaye. On ne sait pas par quelle magie, bah ekokwe na garçon oyo ba ndi batama ba photo. Batala garçon oyo ba moni elonginaye e kokana na ndeko oyo abomaka ndeko moko songolo sika moko pakala bakanga ye. Alors bina yebi makamwa to abi no ezali yo. Yaya ba condamna ye à mort. Yaya ezalaki koloka ya famille kindoki to ndenge nini. Imaginez-vous baketi na niveau ya kosala ba test ya ADN bakila ba yeba soki ezali mutu balukaka wana batali bwe ADN bimiki ezali yete mais juge wana apikle ebite juge wana qu'est-ce qui est arrivé la juge wana ba vegla qui est tonné ni tala mbura matari c'est la justice qui élève une nation mais la vraie justice alors ba condamna garçon à mort. Journée à Koboma, c'est le 24 septembre. Ah ouais, Batu batonda na parquet jour à procès à Chouka. Il fait un moment à 18h. Batu ba déposer ma pétition. Aza innocent. Koutou famille ndeko boma la 1989 wana ba yeba habité. Oh bozo ngabo boma wana ezali yete mutu aboma kindeko na biso botika garçon o aza innocent. Yaya, la loi est dure mais c'est la loi. Bakanga depuis ba yena ye crime commis en 1989, il y a condamné à mort, babomiye na injection, pas si à cause sakanate. Et ça nini? Est-ce que Diaboulou
akotaki na kati ya juge wana mutu wana ezalaki prévu akufa ndenge wana to ndenge nini ngai epesi ngai mutu koswa lisolo ya ndeko oyo yaya landa explication ya ndeko ndenge expliquer to landa yango ensemble na yo ekopesa yo pasi ya kosakana te suivez mwana mobali oyo kombo na Marcellus Williams bakangai depuis 1998 pe ba condamné à mort na état au Missouri ezala na États-Unis na infraction oyo ye mouratika la recommettre te ba uté ko boma lobby le 24 septembre par injection dès dans Sabino Boué ba bazo sela moi mobali ba marche aux États-Unis na ba état différent botala raison ni ba bomela moi mobali l'infraction ya salate ezana mutu moko ba côté la batu na ndako à côté na ndako batu vol main armée à côté yibi pe abomi abimiakei. Maintenant pendant que les policiers ba osala ba investigation pour ba yeba luka muto abomae ba kokutana mwana mobali o Marcellus Williams bakangie balobi bakangie parce que elongi na ye ekokani na muto wana boma mwana mobali wa côté prison ba avocat na ye ba bandi ko sala ba investigation ba recherche pour ba prouver innocence na ye ba eko découvrir que makila ozala na nzoto muto wana baboma ADN nango ekokani moko te na makila ya mwana mobali balandeli nyonso ata trace moko te prouver que mwana mobali nda bomaki donc mwana mobali azaki innocent voire même famille ya muto babomaki wana ba même ti kokende même pas juge pour ba prouver ba preuve que non muto obokangi oyo yeteni mtabomande kona biso. Mais malgré tout ba preuve wana juge aboyaka kotika mwana mobali oyo batika kika na prison na condamnation à mort. Dès dans le banabino boy mwana mobali ava ba bomaye lobby le 24 septembre et outo le kao na ba 18h batu basala ki marche aux États-Unis pe batu bazo kende donc batu bando kende na tribunal place dossier na ezalaki batu ba oké kotika ba pétition ezal roi bazo kende kotika ba demande ba senga bango non bo bomaye taza innocent et bande ko salema lobby avant 18h ya lobby pour ba bomaye malgré batu ba ki kotika ba biloko wana nyonso ba sengi ba bomaye taza innocent batika e donc juge wazaki na dossier na aboyi donc ba bomiga a mwana mobali yango kandi bo mona na vidéo na laksabino awe zatan bato bazo kende bazo déposer ba demande bazo déposer ba requête na bango ke ba bomaye te malgré ça ba bomiye kaka mwana mobali yango ba bomaki lobby na 18h avec injection donc na minute soyo eza presque batu nyonso ba osala ba marche sur yango yango moni na vie batu kokokana na batu oyo penza ekokocha na problème moko boye ona yo moko tikala oyeba te kali ko la kokokana boye donc mwana mobali londe to lo bana bino boye avant kuto kufa atiki maloba oyo atiki yango wana akomi yango na malobo elingo lo ba traduction na yango wana donc babomiye pona crime oyo yemoka commettre ba condamné à mort pour ne loko kutu a salati aiba même mutongo ni nanda kwa tala kokokana hoyo pardon voilà ya to suki la biso awa epesi ngai passe la komitu na est que la sozi ya mutu ezali li suma ezali libabe to ndenge ni passe ya kosakana te que son âme repose en paix. Au nom de toute l'équipe de la radio de Collé, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et ça lui passe à Kosakanate. Yemoko ava kufa bokina lobi wanabi nazo kufa pour la crime oyo na salate et puis si passe ndekwana kufa kina injection depuis le 24 septembre. Voilà to suki awa pona mokolo ya lelo yaya yo muto ota la biso soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo mais to préférera toujours pour la lisolo tinde la biso audio ya lisolo na yo to koyoka audio na yo to kobeta yango kaka ndenge olingi to beta yango soki petali malamu to kocha audio yo moko beta soki olingi to tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te. Allez, abonnez-vous massivement, partagez peut-être émission de l'eau et c'est pélicio à tamukete. Maintenant, vous pouvez partager et que sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara.
atamboli mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro